Parvi ezali chambre. Lié saint mbetu. Lié très saint. Eza mbetu ya batu. Mbetu batu ne lié très saint. Mbetu batu ne lié très saint. Comprenez mon émotion. J'explique bien. Papa, docteur Patrick, est-ce que vous avez un trouble? Lié très sain et l'on va Nzambi et comme nakati banzoto abatu. Mais ça soloti. Eza mamba soloti. Amatana punda yo ka bileng. Amatana punda yo ka bileng. Yo ka bileng. Yo ka bileng. Mais ça soloti. Eza mamba soloti. Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. J'explique bien. Tabernacle est dans 3 parties. Parvis, lié saint, lié très saint. Alors, nakatia bolingo nakatia nda. Chambre ezali parvis. Mbetu matériel boy, ezali lié saint. Mbetu o ezali spirituel lié très saint. Batu, mutu azambetu, yemo mutu azambetu. Mutu azambetu, yemo mutu azambetu. Yangwana chambre za kwa sanctuaire. Ndio mona kuna porte ya chambre ya baba ya bapara. Il faut za na fongola kweke se kwe. Porte ya chambre ya bapara il faut za na fongola kweke se kwe. Kweke se kwe. Kweke se kwe. Ah. Kweke se kwe. Omoni ngani na zao. Eloko ngana ko sala te ko kabola libala ya batu. Na ko sala te. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. papa oyo nini omoni makam na landelaka papa wana mukolo yo jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga pona dérangement biso ba jeune mikongo déjà ekufi bino bozo sala ndenge nini po mukongo na bino ezala toujours efficace et le silence démacadé viens cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanto de papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batouamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138.
Bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble qui est présentée par la vôtre Sarah Tola comme invité spécial, invité du jour. Il y a émission Oyotozalarana, Dr Patrick Benidiciel, le prophète Mobikisi. Batebele batunenga Sarah Tola poani amibengara le prophète Mobikisi nzamenda biksa. Question na bandanango de bosso et aux alayango. Alors le thème na biso munene tokolobela likamwambe tout aussi ça. Combat spirituel, na sous-thème nango le combat de mariage. Alors après sujet tolobela lelo ya mbetu. Lelo tolobela Hébreux 13-14. Boka moite o ngani pasteur mobimba e olobela santa bwe e komami na Bible yaya. Vérifiez rapidement Hébreux 13 verset 14 au mona tozana likambo mbetu nde bomisa muki. Donc voilà, sans plus tarder, les lots tolobela likamwambetu et prochaine émission tokota na combat des étoiles si je me trompe pas. Vous allez vraiment brancher bolanda thème o ya combat spirituel attentivement parce que ezabis pa yuwapi ba vi na biso esimbami surtout likambo ya étoile batebele ba barate étoile les alarani ba mona ngo eza maramba science. Donc na olinga pinda tant to banda combat des étoiles ya za ta na mwa kaino mupandi Dr Patrick Soka lobi ozo koma. So ipe mituna otuno comprendre bien te otuni ya yo kantsondire science. Oh mutasala science eza Jésus-Christ de Nazareth yeme nzambe numéro 1 à ba science numéro 1 à ba magicien. Donc voilà, merci beaucoup na bande de livres bon c'est qui derrière la caméra. Merci na ingénieur Ferdinand Bochwale isola iso balobi FAPK tonde makambo. Merci beaucoup na ba sponsor nanga Majabu Gospel, Azir, Fondation Sarah Tola J Magique Adassa et puis Majabu Gift. Pourquoi pas na ba partenaire nanga Tata pour FAPK to ma grande sœur. Un grand merci na yo, un grand merci na maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Amelia Mweba la private de Orlando Domingos, maman Madole Lona Germanie. Motema ya papa Samuel, merci na Jenny Beta industriel, moi si à Pembe, merci na président Charles Tamboué, merci pe na papa Diego Milito, merci na ba vrai nanga nyonso, président bébé, maman Nathalie la présidente, maman Mapasa Yaya Moto, merci na yo, merci na Makiela Kumba, merci na Ozia Masamba. Merci Andrea Angelo Karwan, merci Nayo, merci beaucoup Nabande Konyos, vraiment boza ko soutenir émission munene oyo oza ko édifier bande konabiso, merci pe na Edwige Kalala, Pamela Kabeya Wetu, Dalia Onyema, Eliezer Kanu, Sarah Abwele, Rose Bonga, Célia Kinke, la papa Edi MK. Merci beaucoup Nabino Nyos tout batu boza wana na ba commentaire seul ya bambemba la fille à papa na bosani yote. Bon des livres bon c'est qui sont au même langage dans la fungo là vraiment plateau j'ai dit bonjour prophète Mobikisi. Bonjour maman Sarah Tola grand esprit première dame Nzambe apambola yo. Amen. Apambola balandi nyonso surtout ba abonné na yo ya Sarah Tola TV apambola papa Diego Milito apambola bon des livres et apambola pebiso vraiment apambola bana nyonso ba sali examen d'état Nzambe asalete bazwa molimo ya bolema elongwa na kati na bango Nzambe vraiment azana bango assister bango ba parents nyonso bana bango basala examen d'état en tout cas vraiment Nzambe a assister bango. Amen amen amen. Merci beaucoup Dr Patrick. Lelo sujet za mwa matata to ana sujet ya mbetu. Mais avant to kota kuna eza na bande ko bele ba okomelanga na privé. Maman Sarah ndeni yazomi benga prophète Mobikisi mutabikisa abatiza Nzambe. Est-ce que vous pouvez expliquer biso kombo wana pourquoi prophète Mobikisi? Merci beaucoup pour la explication ya kombo oyo. Eza na kombo ya grand frère na ngai Jésus Christ. Bato belé bazana mbali ko mono Diego. Comme on dit Nzambe. Ngana nu kombo na ngai elakisa pe Nzambe. Kombo na ngamboka. Ne baba. Dans na Nzambe kombo na ngai Bible dit psaume vous mourrez comme des hommes cependant vous êtes des dieux beaucoup faut quoi battre mais boza quoi banzambe boza ba lokola te boza banzambe et kombo Mobikisi na français ezali sauveur na ki hébreu elakisi Josué comme Yoshua Josué elakisi pe osé. Est-ce que Batbakumba Josué bazalaka te na mboko?
so mutu komone Josué c'est qu'il a accès mobix so mutu komone Osée c'est qu'il a accès mobix alors bato ba komona bango za ba Dieu donné mais c'est un sauveur c'est simple comme bonjour alors comme oya mobix pourquoi Nzambe asala kalika moko te sans pourtant travailler na basali na ye. La Bible dit Dieu ne peut jamais faire quelque chose s'il ne révèle son plan ou son secret à ses serviteurs les prophètes. Dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Bible le Bible. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis et à ses serviteurs les prophètes vous réussirez. Donc et pas Nzambe so se confier ko ndekonanga ozaka affermi. Mais pour réussir na vie na yo, ozo mkanda na poto, obala, okumana mbongo belé, babi que nous confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Ozo mona, toza na pouvoir na nzambe pesa biso pouvoir. Yo mona nzambe ndeni. O mona na nzaya na biso. Bon, yasuka. Jésus-Christ a na tombeau à Lazare. Abi Lazare sort. Bible dit que non les morts sortis. Jésus a dit que Lazare sort. Mais babi Lazare babi les morts sortis. Abima qui a qui enveloppé na ba bande. Yesu a dit ba yekoli déliez-les et laissez-les aller. Pour l'année Jésus Christ c'est Délia qui était. Délivrance et simami na maboko ba disciple. Jésus a dit Lazare sort. Mais ba disciple ni mutu ba ko délier Lazare, ba délier mort pour mort asanini. Aken. Donc pouvoir on eza maboko na biso. Yango na apôtre Paul alobaki bout. Aujourd'hui la nuit, l'ange de l'Éternel m'est apparu. Il a donné toutes vos vies entre mes mains. Aucun de vos cheveux ne tombera. Wana apôtre Paul alo banakata masuwa. Mutu moko te akokufa. Ange nzambe abimeli ngazu ba vina mina pesa na maboko na nga. Donc ce topitol ba valer ba sel nzambe eza tellement belé. Biobi Dieu jugera son peuple mais il aura pitié de ses serviteurs. Donc naza petit frère ya Jésus-Christ. Ya mwana lata akomona ye. Nde okomona boye. Mutu oyo Jacob tango akende pa papa na Isaac po azwa lipamboli. Akende na komone Jacob te. So akende na komone Jacob, Isaac anga pesa lipamboli te. Batuni Yonan, albi ngai Esaü, mwana liboso yaya. Ah, tiens mon fils Esaü, papa simi Esaü. Ndaba ndiko pambola ye. So akende na komone keno ngai Jacob, anga azwa lipamboli te. Yango ngai na kende na kombo grand frère nanga mobikisi. Merci beaucoup, Dr Patrick, pour une explication claire et nette par rapport à Bandeko Bomi Tungi Samaki Mingi. Pourquoi mi bengaka le prophète Mobikisi. Dr Patrick, tu bêtes non lui solo et ali conjugal. Avant la tuna mituno ils a préparé ah on a préparé qui na rolingana ntoyeba est-ce que nzambe benzam tasala rapport sexuel? Oui. Mutu akela rapport sexuel eza nzambe. Bible ezol baboye. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dès 24 et à Genèse, Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Maman Sarah. Tous à la claire. Classe, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Parce que papa dit papa dit papa dit une seule chair na rapport sexuel, j'ai répondu. Soyez féconds, multipliez. Bon, batu bako koma fécond ndenge nini. Batu bako multiplier ndenge nini. Nzambe mutu akeli yango. Ezate ono baliaki mbuma ngo ezaki rapport sexuel nzambe azobomba te. Nzambe penza loba. So kiti na Genèse. Au monde appelle non Genèse chapitre 2 3 4 babi que non Adam connaît sa femme Ève. Na français connaît ou bien connaître l'axi ko sangana nzoto. Et puis tant Abel a koufi. Babi Adam connaît encore sa femme et baboti 7. 7 n'est pas une adoration. Donc, makambo rapport sexuel les âmes makambo nzambe ro bombate. O bat ba o kansa nzambe zo bomba bomba zaki lokonini, bomba zaki lokonini. Non, les rapports sexuels c'est une promesse de Dieu, une promesse de multiplication. C'est biblique. Merci beaucoup, Dr Patrick Abi. Rapport sexuel les âmes bibliques. Mais bon nzambe opeksango ndenge nini? Nzambe opeksango pona nini? Po et comment rasiko impudicité na momani? Et comment impudicité?
Bon, et ça va comme similaire. Impudicité, fornication, adultère. Voilà. Impudicité, et c'est l'oronine. Impudicité en français, tout le monde a mot pudicité. Pudicité, ou bien être pudique, cela veut dire avoir un bon sens, avoir des vertus, avoir un bon comportement, un bon caractère. Et logo ya maman Sarah na aussi bangote. Nengo aussi bangote ba bengo tu es pudique. Na et logo na ote soko simbi yango oza impudique. Et ça nous bon dans la définition na dictionnaire na premier degré. Alors et logo peut ba peki si oza na droit na ngote yo bali na moi sur anate. Okomi ko bimana ye, okomi ko sangana nzoto na ye. Boko bima peut ba bazo comprendre penzate. Ba comprendre te. Okomo sangana nzoto na ye. Ne ba ko benga impudicité parce que tu n'as pas respecté l'ordre établi. Voilà. Impudicité. Donc comme ce adultère. Adultère ne yangwana mbetu. Tiens entre parenthèses pour la moitié. Adultère yangwana mbetu. Olinga mama mbetu makasi. Mama mbetu il faut to linga yango parce que ndenge naza awa, il faut to linga mama mbetu ndenge naza awa. Na uti ko lala na mbetu. Et puis mbetu zesika ko sangana te. Pour que nous la mukana force boy. Na lali pendant 11 heures, bien 12 heures. Mais oui, je parle d'Ili, non? Mbetu, Batmuso Azana Mbetu, te bazana kiti quoi là? Batmuso Azana Toko. Il faut lingalini. Il faut que linga Mbetu, kobongisa Mbetu mingi. Parce que Moutou Azorata est belé na Mbetu. Moutou Alala, au moins nous sommes à 8 heures du temps du travail. Mais pas na bisoir, Moutou Akepe Moussala 12 heures, à comme qu'à signer à pas Amazon naï. Assez long monter la fin de mois. Lokola, batia bakarisation qui a côté carte malmoko bimsi mon amir. À ça les logotés. Mais tant qu'on rejoint en andako, tu dois dormir à 20h, 21h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 14h du tabac, tout ça, la mkati 10h, mais tout. Alors, ce que si met tout bien, parfait bien dans la chambre, badra bien, au colo, tabando, tu m'as au comme la bissoire. Donc, c'est ça. Alors, adultère, et zanini, ce que vous marié, au bandi bitchebe, tu comprends, ce que vous marié, au bali moi sinayoti. Mais, oza makolo milai, ma bon milai te makolo milai. Na comporter. Soko bali mwasi na yo, oza na mulimo ya ko tricher. Oza pasteur, mais oza na ba protocole. Oza président de musique l'église, oza na ba musicien wana. Oza li pasteur, diacre, apôtre, yo ke ndeke voyage missionnaire kana ba ser mi bale wana. O mataka ngomba kana bango, pétage yo sal makuna. Donc c'est un peu ça, mais oza marié. Oza marié me bali mwasi mususu. Adultère yangouana nenzambe atelemela ka adultère. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme au singulier. Alors yo n'est-ce qu'on s'attache à la femme pour mon miracle parce que aux ana moi simoko aux ana bal mon miracle on ba no mona make no mbongo bani ko yana ndako on ba no mona penda que non bénédiction oyebi Maman Sarah, tu as témoigné le Cameroun. Nicolas n'a pas nostalgie. Na témoigné mam na yo. Na so na mbal na yo. Azo bisangai. Abi docteur Patrick. Banda na vana motion na linga désordre te. Na za sérieux. Na investissant maele na ngai pona yi. Pour que ne bosso famille na biso que ne bosso. Na bien bon. Un musicien qui me dit ça, Léon a le peut-être a bisa yote. Témoignage à moto pour les amala moto mususu na loba yango yango na lobi boy ozomona SCP sanga na kamwaye etindanga na linge makasi nazolo baté pour que nous fandia. Moi je suis un homme sérieux, je n'aime pas flatter les gens. Après c'est un bon côté et l'autre côté, mais par rapport à contexte quand tu es au côté ne ko loba yango et c'est un bien oh il y a des hommes sérieux, il y a des aventuriers. Mais comment un homme peut dire comme ça à l'absence de sa femme? Mais il me dit, mais par le temps que nous des hommes, mais habite les solangs. Tu vois, ça donne des crédibilités. Léon a l'objet pour mais c'est ce que j'ai attendu. C'est ça, éviter l'adultère. Ne au monde que non, derrière un homme fort, il y a une femme forte qui se cache. Derrière une femme forte, il y a un homme fort, puissant qui se cache. Alors quand vous êtes fidèle, c'est alors que non, la bénédiction viendra. Quand vous êtes infidèle, moubala bima libanda adultère. Aokutana basi amili mabe. Basi obaza bandoki, obaza ba magicienne, obaza ba sirène, ope ba lukaka yo.
au moins que non à côté ça à la porte d'entrée ne moi que non bénédiction ezati banda na vie na bénédiction ezati mais nga na yebi quand même de to travailler pendant temps ebele ndeni ozalaki na chaîne ndenge zo mata les locomio vanté de vanté sera to la avantage mini allo docteur Patrick bosolana sera bozarana émission yebi ça aza pe na komikiti ça aza pe vanté nga na ça bangu aza mona malamu aza bien mais quand ils ont l'émission systématiquement, comprenez son émotion, sa passion. C'est une fille polie, une fille pudique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ah, mais c'est ça, baraté. Comment bakangi ba porte moko boy pour bénédiction ya. Ce qu'on kanga porte té, ozo code ça n'importe quoi, n'importe qui. Ozo fongola makolo. Oh papa fongwama, pour maman fongwama. Mabe. Ah. Oh, ce que nous avons ma casse pour gagner makolo. So kangi makolo. Na ukangote pour nga banze munai bangote pour nani. Nga na ibi frère Fali Pouba. Na ibi frère Jibe Piana. Na ibi frère Diego Milito. Na ibi frère Héritier Watanabe. Na ibi frère nani Ferregola. Ferregola. Oui Ranson. Na ibi bango na iba bango tende nga hypocrite. Na papa fongwama. Pour maman a fongwama. Ce que papa zokanga maboko, puis ça moi c'est le côté. Pour Bible le désir de la femme se porteront vers son mari. Mais mobile aux amaboko makasi. Moni ba Kongo na libala les amabi. Na libala mobile cause en esprit ba Kongo te ya bazombo. Kobomba mongo na nguma. Il faut fongwama ka okabela mwasi na yo. Wapi ba papa ba no sombi ba mama ba chenette. Ba sombi ba mama ba maputa ba super. Ko kabela mwasi mongo, ko sombi la mwasi lupangu. Koti na ya tikali ya matini mwasi na ba boke ne vacances. Aza sir na mwasi na ye. Molimo ki kokoto. Oh non, on ne sait jamais. Couper sa mwasi mongo te. Mwasi c'est une bête après les crapauds. Mwasi c'est une bête na ndengeni. Mutu azarana yo alambela kayo. Azo selo makusa, azo salo bolam. Akuma c'est une bête ndengeni. Donc c'est un peu ça. Obaki adultère, impudicité, na fornication. Fornication, quelle fornication? Fornication est allié ensemble de mauvaises choses, même spirituelles. Koti kanzambe, kokende kote mususu, kozo mbal mususu, ozo mondo kanti kono leki mbal na yo, c'est ça. Toto lobe la fornication. Yangonde na spécifique explication te. Fornication c'est ensemble à makamabé. Bah, vice contre la nature, contre les lois spirituelles. C'est ça aussi la fornication. Et ça, on peut comme balazana moi aussi. Pour ça, il va voix autorisée. Au Bible l'obéli. C'est ça aussi la sodomie. Koki manzami ko abandonner nzambi. Kokota na kata makambe wana. C'est là docteur bon ko ça makambo Bible lo bate bon est-ce que na Bible ba l'accepte so ba position to ko ça la papa na maman tout ces petits ça. Na pesa ki au verset biblique ne monsieur la ki le ki wana na lobela ki yo na Galate. Ba lobi boy toutes les bonnes dispositions prises par l'homme. Ce qui est à ma bête que personne ne révoque cela. Voilà. Bonne disposition non surtout. Somme bala moi que ne fois caresser moi na matoi et que nous a ma bête. Et que nous ça moi c'est bien. Mutu moko te aboya yango. Mais ils ont un vice contre nature. N'a pas voix où ils ont autorisé. Là, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Là, aujourd'hui, ça la vice contre nature. Là, nous avons un bête à moto. Yangon est tobenga sodomie. Et na ba bloko mususu elandi yango ba pédophilie, ba bloko mususu ba nécromancie. Ozo bim o invoquer mulimpo bimina yi. Oui, batu be ba bimana bibembe. Na mboko basi bakanga ba musicien mususu na bibembe na coffre fort. Bakangene bembe na coffre fort na mboko yu. Et ba papa minga morgue wana. Ba travailler belé na collaboration ba politicien ba musicien. Et bembe batuma ba bimisi. Ba ko tambwisa ngo ba sebe makamu. Ça existait dans la Bible. Et puis nous avons appris ça pratique on a nécromancie. Et la Bible tout le monde appelle prophète moko monene. Abima kufa abima prophétisé. Prophète Samuel. Tango Saoul ba neko luka. Ndenge nini na kozwa victoire na guerre. Bible so ba que non Saoul akena ndako a devineresse moko. Po ba benga esprit de mort et la muka eloba. Mbala moko Samuel abima. Samuel abi yo ko sa nini a. Makamba pekisa lelo yo na bana otokuta na séjour des morts.
Saoul Nabana et Jonathan Bakuta na séjour de Mona na prophète Samuel. Donc entre parenthèses maman Sarah na ina loba boy ba message nyonso to bato bakufa ba yaka koloba eza pe mabete na loti ndoto papa na biso apesi biso lupango na loti ndoto mama yako ebisanga likambo boy oko ebisa prophète esprit de mort balota kaluate te balota muto akufa te non ndoto il faut sa interprétation na correcte ndoto nyonso loti muto akufa ayeko biso message ezaka mabete parce que Jésus pe akufaka ayeko banda kubima amatino lola te akomaki esprit pour Maria mais ko sima nzoto na ye abiko sima ngai te et comme corps de gloire Jésus ando bimila ba ekoli pendant 40 jours apesa mon message babi ke no za Jésus te abi bon ezanga bota la pota ozana nini wana ono tozana mafuta nzoi tozana mbisi ya kutumba allez et azo pesa mon message azo bimila bango azo limwa ata bakangi ndako akoti abimeli bango c'était un esprit. Donc les esprits peuvent donner les messages. C'est très important. Voilà pour nous par rapport il y avait explication de super basonge. Merci beaucoup docteur Patrick. Ah on est sikoyo pour partager na 5 groupes. Na 5 meilleurs amis na yo, na 5 membres famille na yo. Tolanda sko toli o malamu. Docteur Patrick tokoti pena na kati siko ya sujet na biso ya makambo itali mbeto. Ngai ngolo baka likambo mbeto. Docteur apparemment zolinga likambo mbeto mingi. Mais nakolinga ngote ndenge nini? Nalinga ngote ndenge nini? Tozo nga ba célibataire pe to ki poto bala. Nalinga likambo mbeto te pona nini? Bibi, je souhaite que les jeunes gens se marient. Toutefois pour éviter l'impudicité. Ba pasteur nyos to bazolinga. Donc pasteur bala tenga la apôtre Paul te mama. Non, c'est apôtre Paul. Apôtre Paul, il faut que so beaucoup ka kozika te, bobala. Ngana tika bon pour nani. Pour ton information, on a déjà na moi na communiquer ren, na tika bon pour nani. Il faut maman oboko laé, na tika bon pour nani. Na tika bon te. Na za apôtre Paul te. Apôtre Paul azali na moi c'était bon apôtre Pierre. Bible dit que non, Jésus-Christ a kende na ndako ya akene pas maman bokilo ya Pierre. Pierre olbaki totiki nyonso tolandi yo yesu tozwa nini Jésus qui s'appelle tourna na wa Pierre bakene kuna abonde pona mama bokilo ya Pierre azaki na fièvre ayekami contre ye fièvre kimi mama bokilo ala mi fufu Jésus na bayeko balia fufu na ndako bokilo ya Pierre tanga Bible tozo tanga docteur nesika penda bon to le bela likamambeto so ina zaina mukili na ngaza nini somo docteur somo nini. Bon, il y a déjà on peut identité. Non, esa identité, esa vérité. Esa vérité, tout ça va hypocrite. Au monde il liba les élèves sengo. Liba la diable abundisa yango. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Koza yo moko. Maman Sarah. Tala. Bobo ba ma sœur na basango. Ah, maman to beta masolo oyo. Ba ma sœur na basango na ndenge ni. Est-ce que no basango oyo babala bazali? Basango bazana bana. Mukolo moko ami nanga pasteur Mati avion azo ya Kishasa avion li se kamina likolo avant na pembe na sango bandi kolela moi sinanga bana nanga notiki bona nani Yesu azaki pasteur rakaraba shendere beshi karaba shendere beshi azo prier même mato eke koto sango zo lela moi sina bana est-ce que zalaka awle moi sina bana maramoko eli saison brrr ezongi normal Maramoko, donc Nzambe asaka bongo pour pasteur à découvrir que sango azana bana azana ngamoko na na témoignage sango ngwa kufa na lisala azaka mubali ya mama kulutu nanga mese abe kamili na lisala aya na ndawe pa na biso ngamoko témoin to ne pe kuna eska bazalaka. C'est l'hypocrisie alors. Bah monsieur, je peux pas ndimi na bon pe mampère au bas la pe bazali. Quel est le mystère du lit sur le plan spirituel? Lit conjugal en fait. Te lit à pamba non. Na ina ba no ministère a metu ye moko a pamba. Conjugal. Metu c'est moko spirituel. Nde bo mona on anda kwa les normalité. Et c'est le moko spirituel. OK. Omoni Nzambe azo ko pesa mwasi mwana moso za stérile na metu. Il y a contact des esprits
oyo yaka ko visiter chambre ezo ko visiter mbeto moi so za stérile akokutana ange na nzela mais manifestation bien accomplissement ya parole ya ange ou bien ange de l'éternel parce que ba ange bazali simple na ange de l'éternel ou ba komana Astérix na le bango a et ko kokutana wapi na mbeto mbeto eza place ya vie eza place ya liwa oyebi ke non soki mutu alinya kufa la majorité ya bato bakufa na mokili 90% ou bien 95% bakufa na mbeto même ata na mbeto hôpital bakufa na mbeto sur le plan spirituel mbeto ezo regorger mystère munene tala mwana oyo Ribin na Genèse chapitre 49 il a été maudit parce que asakani na mbeto il a été maudit parce que asimi mbeto ya papa mbeto en réalité sur le plan spirituel mbeto matériel et sur le plan révélationnel mbeto eza mutu Jacob ebisi Ribin tu es mon premier fils le fils de ma vigueur un péché comme les vents mais tu n'auras pas la prééminence parce que tu étais monté sur ma couche sur mon lit au matin qui n'a mbeto na physique au matin au lali mwasi na ngai physique au simbi ngai au simbi nzoto na nga loko za mwana liboso Ribin okozwa prééminence te na vie na yo tu es maudit parce que matin na mbeto kaka ya pamba oyo c'est que mbeto zelo ko sakanate mbeto étant mutu tala bana ya Noé bible zo ba ke Noé alona ki ba vino après déluge ameli vin ameli masanga alangwe tango alangwe atikali bolumbu mwana ye ko mona Noé habie papa zakande boye papa a critiqué papa mwana mususu Sem alobi yo moni mbetu oseki tellement Sem ebaki mystère ya mbetu bible bike no azui dra abandi ozonga na ninga sima azonga na ninga sima a couvrir mbetu a couvrir Noé la mkana tongo kute sili oh na kombo ndenge nini nana zipiki ngaboy nana bombi mbetu oyo boy Noé bandi ko loba albi tala yo boy yoko za modi Sem yoko za beni ne okomona bana o Noé abotaka misusu wano bazaki modi o ba mona bolumbu wa Noé bango wana nde ba père ya terre promise ya Kana mais Sem o azipika bolumbu wa Noé Sem abandi ko bota tia boti Abraham tellement ça m'a pas mola ki Sem Abraham azaki beni tellement ça m'a bisri bandeko ya Sem bino bokozala assujetti nase ya pouvoir ya Sem pour Sem à couvrir nga ne komona plus tard nzambe bisi Abraham mata na moka wana na opeso yango nyoso tu yona bana yo nzoka ne problème utaka partir ya mbetu ndenge bana ba mona motakala Noé bazipika ka ngote bazaka modi ne plus tard sima mikolo bakotika ba errant Abraham akozwa mboka wana koko ya Sem parce que Sem azipaka bolumbu ya Noé abatela ki mbetu. Voilà si le plan spirituel mbetu ko pesa pe liwa ndenge nini n'époque à Salomon ezali na basi mibale babi oyo aboti oyo pe aboti balala ki na mbetu moko alaleli mwana na ye abomi mwana na ye likolo ya mbetu daleli ya la mort nde mona basi misusu akosa vengeance na mbetu abomi mubali émotion alaleli mwana mwasi mususu mwasi alaleli mwana atali mwasi mususu ya lalaki bien protéger ki mwana il y a aussi la vie nakata mbetu vole esalama babi mwasi oyo ake ko yiba mwana ya mwasi oyo yazaki vivante azuye azaki akufaki a transféré à Tindi kuna et c'est Salomon qui a justifié le mystère de Li ya mbetu asengi mbeli machette ali bona ngina kata yo bi mwana yo yo pe mwana yo bon boyelanga mbeli tango asimbeli po akata mama azaki mukolo mwana te albe boma etozanga ka tokelela mama azaki mukolo mwana albi tika ye que no yene mukolo mwana. Alors tout cela s'est passé où? Dans les lits. C'est ça le mystère du lit. Alors ce qui boyoka nezate na kati ya mbetu et que non les mauvaises choses entrent. Même ma mari de nuit ba sirène ba ka ko visiter batu na salon te
na kiti te na mbetu yango ko sakana te na mbetu pambola ka mbetu na yo nengo pambola bana simba ka mbetu pambola ka mbetu loba maloba bien pona mbetu immuniser mbetu na huile d'onction oyo prophète mobik sa bondela pona ngo na bondela pambola pona yo o immuniser mbetu noko sakana te na mbetu divorce ko ya parti ya mbetu bakola so masque de rejet masque de vieillesse na mbetu nde omona ke no mwasa la muki mubala tele mone lo ko ataba oh mwasa ko ndenge nini na ke no kata makambo moko boye mobali moko abenga mwasi na ofinga mwasi tale lo ngilo ko ataba babenga pasteur yaka mwasa bi pasteur mubala ofinga ngelo ko ataba oyebi ke no na keipe bona tali pe mwasi wana pe réalité mama saka limisanga azape lo ngilo ko ataba ngape na moni yango na mamu no retenga mpe lo ko ataba mais oui tala diable ninga ayaka ko bebisa bato yango bible zo baboyi ezaki na mukolo bilanga azaki na ba travailler na ye ba travailler ba lona ki bleu na tongo ba travailler ba ya kutuna maître mais biso lona ki bleu awa ndenge nini tomoni ivre awa nana lonyango mukolo bilanga biboyi tangu bolala ki monguna ayaki ye muto aseme ba ivre oyo. Donc pendant les sommeils sur les lits, le diable, l'ennemi est capable de venir. Kotia ba rideau ko latsa mutu ba masque de vieillesse, ba masque de richesse, ba masque de rejet. Et moi nous ba ko boak sa, mo balo la mkana tongo. Frère Madilo ayembati. Mo bala la mokina tongo a eu décision, olia tunanga abengani nga. Mo bala la mokina tongo a eu décision mbala moka ko boya mwasi. Pona nini? E utina mbetu. Mbetu mystère na ngweska ba ndoto eutaka tala Joseph aloti ndoto mibale akoma karua parce que Pharaon ebisaka ye je t'établis chef de ma maison sauf de ma femme so mtu akomi chef de ta maison c'est akomi chef na yoti yango na Pharaon bano benga Joseph mon père do akoma ka chef na ye à cause ya bandoto azwaki na mbetu kosakana te mbetu eza place moko mystérieux pambola ka mbetu pesaka offrande pona mbetu na yo yo néglige mamu nyonso tout yo mona makambo nyonso pamba ata ba prophète balobi ngai na yebi combat spirituel nzambe apesi nga révélation ya combat spirituel rénové na ote yango ndenge te ya mana limité ya wati na ote yango na ndenge mosusu ndenge Saint-Esprit bisinga ndenge mona que no enseignement ya combat de mariage yo ça a pris beaucoup d'émissions toujours décortiquer partie par partie aussi la té même 15 émissions, ouais mamouya, les combats de mariage. Et le taux concret, tu évites surtout aussi ça pour la maman mbetu. Donc c'est très important. Pambola mbetu na yo, pesa ba sacrifice pour la mbetu. Surtout dans Job chapitre 1 verset 5. Job a no pesa, ba offrande pour na ba na ye. Habitant mususu ba na ngande ba kenek feti. Ba sumuki, tika na pesa offrande, ba na ba ki kututi. Oko pesa offrande pe oyebite pour na mbetu na yo. Nous devons connaître la stérilité pour ne pas me mettre dans la stérilité secondaire. Au bout de temps, au bout de temps, pour nous mettre ça maudit. Mettre ça maudit, Satan a beau maudire. La bandenge belé. Dieu peut ça laisser aller. À laisser aller. Voilà. Merci beaucoup, docteur Patrick. Sur le plan spirituel, lit conjugal, et ça a un impact. Sur le plan spirituel, au moins, lit conjugal. Dans Hébreu chapitre 13 verset 4 babi quel est le lit conjugal et ça va limiter sa conjugalité et ça va limiter le lit de fornication le lit d'impudicité le lit d'adultère bazo ba le lit conjugal ici parce que le lit conjugal est protégé pour nzambe a protéger ozwa bana okoma na mbongo il faut nzambe monde spirituel et reconnaître mettre neza lit conjugal. Tout le monde a mon conjoint. Moi, c'est mon bali. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Toute souillure. Bah, souillure, non, surtout. Lit conjugal, il n'y a qu'à parce que les spirituels, nous avons des kawana na metu. So, vous avez moi, c'est mon bali. Moi, je me sens à bino. Parce que tant que respecter hors de wana. Boto, c'est mi beku. Bobalani, coutumièrement, étatiquement, religieusement, nous allons reconnaître selon la parole de Dieu qui dit que le mariage soit honoré de tous.
Marmon Zambé vanda wana. Il y a un besoin que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Au monde ngane nazar. Et là qu'on a encore ça la té, ko kabola libala ya batu. Na ko ça la té. Même ma prophète va ça avec facilité ko kabola libala batu. Au monde que nous avons kota nanda ko batu maman Sarah. Yo délivrance bien la chambre. Ya batu, yo pas prophète. Obe ko matana mbetu. Batu so c'est on a là na mbetu nan. Pendant 3 jours. Bino ba kolonda, ba kolombetu. Bobi malbanda, nga prophète dans la. So on prophète dans na benga na ye. Muto ba kiona. Muto mabe. Bino bola na salon. Ayo ko envoûter mbetu. Mbetu muto mi sata ko yate. OK. Muto mi sata c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce que mariage est institution divine. Nzambe azana kati wana. Oyebi soko respecter ma Bible loba, tu verras aussi ce que la parole de Dieu promet. Si tu respectes, dans le bon français, si tu respectes ce que la parole de Dieu déclare, tu bénéficieras de tout ce que la parole de Dieu promet. C'est ça la vérité. Et ça est spirituel. Nzambe aka ko visiter, Nzambe aka ko punir batu na kati ya metu oyo. Yango na chambre za kwa sanctuaire. Nde mona ko porte ya chambre ya baba ya ba parents. Il faut ça na fongo la kweke se kwe. Ah. Porte ya chambre ya ba parents, il faut ça na fongo la kweke se kwe. Ezalo batu mususu bazana ndako chambre, salon, douche. C'est comme on peut que douche. Il faut aller kanawana. Obomi sanctuaire. Mon père boy, nangina se soulager. Le kanaka boy. Obomi temple. Obomi présence dans Nzambe. Okoti mutu mususu. Donc il y a le temple. Na lobi eza lokola temple kote eza temple. Il y a amour. Temple ya bolingo, temple ya amour, temple ya bolingo. Mbetu, chambre. Parce que même tabernacle, et na parvis, lié saint, na lié très saint. Parvis ezali chambre, lié saint mbetu, lié très saint, eza mbetu ya batu. Ah. Mbetu batu. Mbetu batu. Mbetu batu ne lié très saint. Comprenez mon émotion. J'explique bien. J'explique bien. Tabernacle ezali na 3 parties. Parvis. Parvis. Lié saint, lié très saint. Alors, nakati ya bolingo, nakati ya ndako. Chambre ezali parvis. Mbetu matériel boy, ezali lié saint. Mbetu o ezali spirituel lié très saint. Batu. Mutu azambetu, yemo mutu azambetu. Ozambetu, mbali pa zambetu. Bongo Jacob na Genèse 49. À laquelle moi ne m'abe po nabi, na laquelle on m'abe po o matil kola mbetu nanga. Mbetu ngol ba kezani. Ezali lié saint. Na lié très saint, à matin na lié saint, mais tout normal boy, à matin na lié très saint. Obi ke ribe accoucher na moi ça papa na yi. Mais oui. Yango lo bako matina mbetu. O matina mbetu na ngalo bela mbetu mi balé parce que Jacob et moi ça 2 personnes. Jacob et moi ba bengaye Israël. Yemo Jacob. Il est Jacob quand il est le père biologique. Il est Israël quand il est le père spirituel pour bénir ses enfants. Ah OK. Voilà. Mutu azara mutu spirituel azara mutu physique oui. C'est ça. Ah. Mais oui. Mais c'est une expression non. Nga naza parolier naza poète ne nazara boy. Alors tant que ça non amataka na punda yo ka bilenga. Pourquoi l'état va sanctionner qui ont? Pour ni censurer na biso ba censurer qui ont. Ils ont compris que non, il est en train de lancer le message du lié très saint. Ils ont lancé le message du lié très saint. Papa, docteur Patrick, est-ce que vous avez un trouble? Lié très saint et le moins Nzambe et comme Nakata Banzoto Abatu. Mais c'est un solo. C'est un membre solo. Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc, Moutouaza temple. Naza temple. Or, temple, ça a 3 parties. Parvis, lié saint, lié très saint. Tous les temples, comment on a la Bible? Lié très saint. Oui, lié très saint. Place à sanctification. Oui, bien sûr. Parce que on va la rose en a kanda ndengenini. Ce qui a comme la lié très saint. Kanda na esili. Kanda esili. Lié très saint. Ce qui a comme la lié très saint, kanda esili. C'est une bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Oui. Très saint.
Adam à l'amour qui a gagné. Voici cette fois-ci, je vis l'os de mes os, chair de ma chair. A gagné avec nous, je l'appellerai femme. La mère de tous les êtres vivants. Et l'autre gagne ici à mon île très saint. À Saint Paul, je vis la chair de ma chair à Balouki. Je vis l'os de mes os. Dans un trouble. Parce qu'à mon île est très saint. Moi, ça, ça est très saint. C'est ce que vous savez. C'est l'eau au Saranate. Il y a un mibalo va bêta rabasi. Mibala, vous en balez n'engeni. Au bêta, moi, si vous avez vu maté, moi, ça follow le flair. Au moins, le flair n'est pas décoré plateau. Moi, ça flair. So, au bêta, flair et boukani. Flair et ça répète. Moi, ça monte au yo. Il y a coupé ses loges. Au moins, adoration. Adoration, ça n'est pas nzam, mais ça n'est pas batoupé. Mot adoration. Le mot adoration n'est pas seulement pour Dieu. Mais oui, bien sûr. Il y a l'adoration de l'homme et l'adoration de Dieu. Bon, tant que tu es belle, nul ne peut être comme toi. Tu es extraordinaire, ma femme. Tu es incomparable. Tu sais bien faire l'amour. Tu es une femme incomparable. Tu es ravissante. Tu es formidable. Tu es impeccable. Tu es insondable. Tu es irrésistible. Tu es fantastique. Tant que le babon. Et ça, adoration, toi, adoration. Et ça, adoration, juste, va changer encore combo. Pasteur n'attend la cantique des cantiques. Je suis un bon pasteur. Le pasteur, n'a qu'à lui faire le thé. So, le pasteur, qui n'a pas la bien. Si quoi, adoration, est-ce que va bien adoration va changer en combo? Va bien au compliment. Compliment, c'est quoi? Ce sont des adorations des hommes. Va bien au éloge. Adoration, cela veut dire parler en bien. Koloba oyazali. Dire ce qu'il est. Toloba nanzam malam. Toloba ce qu'il est. Alors, ça peut amener à moi, c'est ce qu'elle est. Cela veut dire, bon, Sarah nous vient Abraham, Monseigneur. Monseigneur, ou on a l'élo na classe né. Tu vois la différence entre S et monnaie et majuscule et S et minuscule. Mais à l'époque où on a la différence sur la française, avec Monseigneur. Cela veut dire mon maître, Nzamenanga. Nzamenanga. À cause de Bolingo langue aussi Sarah. Abi Abraham, Monseigneur. À Boston que non, on appellera que Jésus-Christ le Seigneur. Mais est-ce qu'Abraham a dit que Bilo Osali, pour adorer nga, na boyango. Bon ngane na zalia. Soma c'est que non, tu es beau. Dans nos boya. Nous avons peut-être bien que tu es beau d'entre 10 000. Donc voilà quelque sorte. Tout est hypocrisie. Et ça, adoration des dieux, na adoration des hommes. Adoration des hommes, ne va pas son combo, ba compliment, ba blurmorobo, tout ça, c'est ça. Merci beaucoup, docteur Patrick. Va signaler que son gonga tout ça, il est déjà. Mais tu le veux maman mettre en côté. Mais il va mettre aussi son cagnon, c'était au lien d'am. Bon délivre comme ma tata ma casse. Au lien de maman mettre ici la lélo. Et puis parce que n'en a besoin. Toyo kapé ba question ya bandeko bana makamba bambetu faut batindela biso to ana besoin ba question parce que na sala ngo lelo nanko na kata docteur Patrick Mamambetu si sangote prochainement lobby to continuer ngo mais botinda ba question na été docteur Patrick moi conclusion ni noko sala na sujet o muketo lobeli ya mbetu lelo na ekipenda pona loba makamambetu na loba mamambetu propriété ya mbetu parce que to loba combat spirituel. Nan nenge batandaka mbeto nan nenge basalelaka mbeto wana basuke se oya lobi bomba ba question na bino boyoki mama sarabi ke no akati nga na makasi obotinda ba question yo sakanaka na mbeto oyebaka te ezaka lié tressé oyebaka te ezaka rencontre ya ba esprit mbeto ezaka rencontre ya ba esprit osakana na mbeto les conséquences oui quoi en découler. C'est à toi d'endosser cela. Voilà en quelque sorte on a pour le. Merci docteur Patrick. Est-ce que moi quelques dédicaces Ezali? Dédicace nangai ezaka repa ya Emily na Belgique camarade nanga oto ko mona suna ki mokolo vraiment to mona na kala na balande 1999 on a évangile oyo vraiment c'est une sœur fervente azamo sena nzamo nene Emily na passion beauté nzambe na lola abatele apambola yo na kombo na Yesu. Apambola pe mama Sarah on a pesa biso honneur valeur une émission moneno analysons ensemble na ba obazolanda
nzambe apambola bango nzambe apambola maman Anto Makiala moni 22h 23h zolala te prière ils ont chauffé Maman Makiala kumba Maman Makiala ko chauffer ne prière mikolo donc butu na moi lobi abondela lembaki Maman Makiala kumba ko lemba prière te docteur pardon aussi ces missions prier sans cesse et l'accent prier sans cesse et là ici avoir l'état de prière en toi. OK. Et là c'était que non, elle nous tout nous amène non, Bible le dit chaque chose à son temps. Esprit aux à la concentrer na katia prière autant la rubanga nzambe. Il y a moi la prier sans cesse. Boni. Ato kuté na moi sina lié très saint. Au matin lié très saint. Ato za na moi sina yo. Nzambe apambola bino. Yo ka ke non prière. Batul bloc na mesa au sameli pour bana kolia au bani suka prière ti wapi ozana biro mo konzi prière ti prière sans c'est l'axi bongote ezana tango pe ozana na magasin osuma pelo oh combien oh ba biso pe prière yo suko que no raba izarate prière sans c'est l'axi bongote donc te pense que ce n'est un mot ça on m'a maintenant les très saint. Et c'est vraiment prière avant et après. Mais oui, au moment où on a lié très saint, prière peut que ça la m'appelle. Nzambe n'a pas molli lié très saint et pas mola mais à la sanctifier. Mais nous selon malade d'infection et à la tenir lié très saint. Parce que tant que le bien maman met toi. Et ça la molli moi d'infection, les esprits des infections qui attaquent les liés très saints. Néanmoins que nous ba miom ezoya. Ba qui c'est ezoya? Tu vois que nous moutons, venez baby. Des bébés, les gars, la liée très mal, les robots, tu n'as questionnaire. Je crois que docteur Patrick aussi c'est ma dédicace. Donc, clôturer. Merci beaucoup. Tu écoutes la vidéo prochainement. Dans l'épisode Boussou, à la même thème, il y a Mbedou. Alors, bye bye. Entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.